atekaki mama YouTube yeyo nani yango apesi papa robo masolo yeyo inani nani yeyo inani yeyo nani ateki mama YouTube nani nani yeyo inani yeyo mama YouTube liboso toyokaki Raisa Pindi mutatekaka bana mambre atekaka nyonso sima nango lobi toyoki oyo atonga ateka susu mama YouTube Rich Beauté na munoko ya yemoko l'émission oyo asalaki pona Ariashu na Rich Beauté papa robo pe aye kosala émission na mbala moko bato bakanisa zokosa nzoka nazwaki yango pa ya nani inani nani yeyo inani yeyo mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko ndeko mwasi oyo ndenge ngai na sololaka naye na yebani na ye pananga aza penza mwana mwasi moko malamu aza mwana mwasi moko aza na motema ya boboto wana nazokosa bino te aza penza bongo modèle na sololaka na ye aza transparente lokola mai oyebi soko kwesi mbongo na se na mai oya pembe penza wana okomona ebende no kuna na se okwesi tonga okomona ngo ndeko mwasi oyo banda kosola na ye na santiraka aza transparente bongo en plus na koma même na zwaneti mwa sorta coup de foudre na ye bolingo mais bien sûr lokwa naza occupé na malikamania moye na lobele biloko wana ezate aza penza mutu oyo asololaka na nga vraiment en détail aexplikaka nga boye tango azoexplike nga biloko mosusu ezomona na mbala moko na bapreuve ezomonana mpe bisika azali ezomonana mpe meme ndako na bango ya kisasa omoni ye mpe na kisasa ezomonana nyonso na bana na ye azali mpenza transparente aza mutu moko oyo vraiment soko oza na ye ayebisi yo likambo eza pasi mpo olobaki moto oyo akosi surtout likambo ya monene boye oyoyo ya mama YouTube ikone yakende lobango kaka na pete boye antuka nakamwe ndenge alobaki yango mpo nga namonaki bongo te mais bon balobaka l'apparence est trompeuse mais nayebi te soki nga na se trompaki eloko bien mama YouTube alobi eza bongo te wana ete kimia mais ndeko mwasi en tout cas sala makasi zonga na position ya bien zala mpe na position ya bien soki makambo yango oyokelaki yango wapi bien sûr nga nayebi oyebisaki nga soki oyokaki yango wapi mais wana na koloba te yo moko oyebi ndeko mwasi wana soki nalobi yango en tout cas eosala susu bombi bomba papa yango kutu kombo wana kotanga te yo moko kanisa bien ntango oyebisaki nga olobi na nga nasalela yango émission te nga nazongisili yo nakosala nango émission te eza somo mingi mais modèle oyebisi nga nakoluka nde na alerte yo mpo olobi wi eza mpo na bongo donc mpo na koalerte donc ntango tosololi yango nazosentir mpenza ndeko mwasi aza na susi na mawa ya mama YouTube nzoka ezalaki nango mamba lokuta ndeko mwasi kotiaka basusi boye te na likambo eza nango yango te oza na bana kitoko yo moko mwasi kitoko oza na vino ya kitoko na Congo mpe ozalaki no kosufri toaki kitoko okola mpe quartier kitoko obotama mpe na famille ya bien me ndeko mwasi lisolo oyo boye vraiment ozotambola nango nayebi ke soki oyebisaki nga oza kokoka kosipa otango yo moko te oza kosentir douleur meme nga nalalaki te nasentiraki douleur meme ntango nasali bemission oyo na modifie yango mpona wela intérêt
ya Karine Mokonzi na wela intérêt ya couple na ye mais toujours motema ezala kovimba nazolinga mpe naloba ata katikati ya likambo oyo oyebisaki nga me natali nalobi te mwaye te natika kaka bongo ngamu nasufraka te na makambo ya bato me na bana komona kilo bongo yo ndeko mwasi nayebi ko banda kosufrir nayebi ke ti sika ozosufrir en tout cas mpa na yo nakosenga kaka bolimbisi ndenge nabimisi sekele oyo me nakoki kosala otema te yo mpe soki oyebisaki nga na ndenge oyokelaki yango omonaki kokosala otema te bien sûr nayebi te mpo nga nazalaki te ntango bosololaki na motu wana me yo oyebisi nga motu wana ndenge ayebisi yo en détail kutu te en longue et en large ayebisi yo lelo lobi mpe ayebisi yo lobi wana mpe ayebisi yo d'avance olobaki na ngai nazela mosusu ezoya mpe nazalaki sie nazondimaki mosusu ezoya mpo nandimelaka yo nazondimela yo nayoka makambo ya bato nayoka me nalobaka te bato ya Karine oui bongo bakosola na ngai susu nini soki babengi nga aza moto ya Karine ezala azali proche azali loin ezala aza soki ndenge nini soki abengi nga mpo asola na ngai makambo ya Karine akosolola nini akosolola kaka makambo ya Karine a bien ou ya mal parce que apesa bango autorisation apesa mokili mobile me nyonso wana nayokaka kaka nabeti yango kara nayokaka kaka nakipaka na ngai yango te me oyo yo eleki kilo elekaki kilo yo moko kutu inti na explike yo kelekaki kilo mpo yo moko ozomona kilo ya kopesa yango eza te otie na kilo oyo omataka omoni esuki na 180 kilo epasuki otie na kilo bangombe epasuki oketia na oyo ya batone ya bavoiture epasuki oketia na oyo ya bagrand car epasuki kilo eza te makambo elekaki kilo me nzoka ezalaki nango mamba lokuta ya lokuta mama YouTube akomelaki nga deja bakomi aye kobenga lobi nango ye palali te alobi me papa robo ndenge nini makambo ya lokuta oyo azwi yango wapi tika nabenga ye mpo na doze ye mama YouTube abengi ntango abengi nga sololi tozosolola abando explike nga tozosola alobi tala kutu ndenge naza ya koseka te me wana azalaki na ntina explike nga te mpo ntango tozosolola nazomona teke aza koseka nazomona pe te aza ya koselika ayaya makambo elekaki kilo eleki kilo ti sikoyo makambo yango bon nayebi ke bisika ozali mama YouTube azwaki nimero nabengi yo deja ata kutu napesaki ye nimero te na foto apamba ayebi ke eza yo po te yo yebi ye pa yebi yo je crois soki ayebi yo te ntango mosusu mpe kozala lokuta ayebi ne yo te akokozala te bato oyo bayebi yo ntango mosusu mpe bana membre bamama autorité to bato mosusu en tout cas kote Karine Mokonzi bato balinga ye en tout cas nalingi nayeba kute soki baza ndenge nini nalingi nayeba te soki bazalaka kaka ndenge nini mpa na ngai baza malamu Karine Mokonzi mpe aza malamu ngai na bandoloba kaka makambo na ngai ndenge nasalaka nazoloba oyo naza komona mpe naza koyoka soki opesi ngai lisolo na yo zala sie nakobimisa te me soki nabimisi yango en tout cas soki mokolo lisolo alobi eza bongo te mbala moko nakolakisa motu apesi ngai lisolo na foto na biloko nyonso nakopesa bosolola bino mibale apesa si lisolo asika nsima soki moto mosusu akoloba aloba ngai naza journaliste te naza mpe chroniqueuse te nayungulaka mpe information te napona ya vrai to ya mabe nakoki kosala yango te mpo na kala bamama ndenge bazala koyungula fufu bazala kobwaka bangenza me lelo yo nakanisa bangenza ekoma na nécessaire bato bakoma kolokota bangenza balambi mpe balie bongo ngai papa robo nakamata information nayungula nabwaka mosusu baya kolokota ngo na baoyo bazanga baémission basalela bangenza na nga mpenza nazwaka mobimba natie yango mpe nalongolaka te ate eza bongo te me yango wana en tout cas ndeko mwasi merci na ndenge oyebisaki nga mpe nasengi yo bolimbisi na ndenge nabimisi mama YouTube amona mpe mama YouTube merci na ndenge oye
koyebisanga ke eza bongo te. En tout cas nasengi yo pe bolimbisi po ezalaki bongo te. Eza neti kotia mobulu na couple na yo na tigre noir o boza na bino sérieux, boza na bino bien, bozo penser na avenir na bino makambo boya okwela bino. En tout cas ezali bien te. Bonga papa robo na tiki bino na kemela milika tongo tongo na miel na kati. Poli kambango eza nango ya ngai te. Eza vie privée ya bato mosusu. Ciao. Ne batampo ezo déranger bango coach Gisnon. Yazaka na Londres. Yasi sa bato batampo. Ezatuli. Ah, tampo. Namoni na tapo coach Gisnon aussi ça. Yokatuli. Maman, bolimo lobi bolimo. Bolimo nini? Bolimo. Oza su a tobungi. Na kobima na porte. Kobima na porte. Te na porte te kombangu te. Bulunga maniana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandinionso, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.